Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ndeko na bino Simo Poso Lobito mobala pembe ti na Dubai mobala leki libongo nelengi ebele te tokolia bongo ndumba zwi permis papa lupango abeli liboma keba nyoka akoswa biso ndakala melingando nia wakangi balo mibalo bakabaka te suka batikalaka bango moko nga wana libanga gologota Simo Poso la balelo sonandonge napesi bino mbote ya Jésus de Nazareth mbote bisika nyonso bozali mawa Nzambe ezala na biso na bisika nyonso na baposi na bino amen. Bandeko na pesi mbote mingi na bandeko katoliko nyonso nde toti okunda bomoni biso nga na noir boye tuti kokunda nani papa na biso ya molimo abutotika biso tokunzi lelo yango wana na pesi bandeko nyonso o ba souhaiter ke noko Simo toyebaki te mes condoléances na pesi bango ba merci na bandeko mso ya l'église misusu pe ba pesa biso ba mes condoléances yango wana lelo moni mwa noir na esuki lelo tokundi papa na biso apema na boboto Nzambe apesa biso papa François yepe kaka mutazuye tout est grâce ya vanité de vanité et le kwa sikizala ka disute yango wana na pesi na bandeko nyonso ya biso ba katolike nyonso courage tozozela moponomi mosusu akoya Saint Esprit akosalela biso grâce ya tokozwa kaka amen. Bandeko na moni ndenge bobengaki ngai na boye koloba nano parce que tozalaki na matanga moyena loba ezate makambu ya concert na biso ya solidarité oye beti awo namoni misusu te no ngabi te tozela na tokunda papa na biso après tant wana matanga tokena koloba makambu boye oyebe loko koloba te nini te na zelaki na tokunda papa na biso bongo toloba likambo oyo bandeko likambo ya solidarité oyo tisi wonga pe na so yeba ngote na monika ke bima bona ba biye ba pesanga kuteza na ndako awo na yebi na ngate na monika ba biye za ya solidarité pona ko soutenir batagoma bandeko na so bazokufa kuna ba soutenir bango ezelo ko malamu mais siko organisation esalamaki pona ba musicien ezalaki correct to eke incorrect ya ngana eka kuloba bos oya kusilika oya kotsa aiseke boyebi ke ezalaki mabe parce que nga na moni na tali ba vidéo botindeli nga na tali mais na moni ba po bolobi za solidarité il faut benga ba musicien ne suppose o akoko zana ta aya ko participer to ko trier parce que to so sala siko eza eloko moko eza na kata mboka na biso po to sala ngo il faut to luka pe to sala moto benga bato nyonso to ko zala pe na besoin na bango bakoza to ko zala ka biso moko mwa unité parce que e wona bima sous solidarité wona sa eloko na bino moko bongo sana ndenge na bino boko tenga na biso sous mwa solidarité te pona ni parce que ceux qui montrent solidarité bato baza ba nécessaire pe bazé belé boko ko benga bango ba il y a beaucoup de musiciens bakoko ya to moni fait rigolater tout le monde ata ba jibe piano boko benga bango so bolingi bobengi ta ba wera sonwa essentiel mutu azwa kaka message s'il a le temps il peut venir ba Blaise Bula pe ba sawana boko ko benga bango wana bobi te tala likambo ko ba yana biso ba atikala yimoko nani mbili ya bele boko nani boko benga ba redia mission boko benga et ça le ko bo seli moi union moko bo enga ko fulama inos bikutu na moni epete parce que yepe surtout na bako moni mingi na bakote wana abanoko sala mo moi ba œuvre moka bien kuna na mboka mais bobengi bango wana nyuso tute siko wana elinko lakisa nini ponga onga na moni parce que si on voulait faire union vraiment union fait la force batu nyonso il faut bazala beaucoup ko trier témoin ndambo parce que batu ope ba parce que batu ba bwino bozo négliger et boy ko benga c'est que est comme sous union et comme nani solidarité et comme insolidarité moni parce que elo nga na mona ki moi erreur wana ezate parce que pour biso to zone ngasiko ezelo kwa mboka na biso to e o sale loko moko kamata wa na félicita mais félicitations na minesa na poteza eza na bokenzu te parce que batu misusu bo trier bango te ba yete pona nini ngape na yebi te ba misusu na bite ezaki concert solidarité to yaki Stade de France to ya batu misusu beta ki to ndenge ni to nzonzingi parce que eloko haute ezo ngesa na manam eloko eza na souci ya mboka batu nyoso ba sepela nango
toko za limité te toko ko sala boyete non il fait ça la moi transparent na sens wana bato nga na tangi wana o bokolo baka otangite mais faire pas yete siko ni ngolo bandeni ata bino boko soki to lobi boye o balinga mais bino bo sali eloko akito mais poni bo trier bato et machande ngwana te parce que ese eloko moko ezaki ka eloko e aloko a restreint ezaki eloko ezaka biso moko te biso moko to trier bato te ekenda bongo te parce que bimi kitoko te na ebite selon nga o akotsa ai seke suibino parce que selon nga e bimi kitoko te il fallait bo binga bandikola soki aboyi na ya bien na zana tant essentiel message est passé. Mais pourquoi vous étiez limité seulement bateau kabino moko bolingi? Et tambola bongote. Et bimi solidarité vraiment te. Parce que s'il y avait mal la solidarité, bateau ne sont en attendant, vous pouvez l'appeler Soki Baboyi. Ah, t'es non. Tout se peut de bengi biso, mais on n'a pas le temps, mais merci. Mais puis bo bengi bateau te, bo sali signe te, bino mo kabo bimi c'est loko wana. C'était bien, mais il faut bien appeler bandi comme Sousouana, il y a eloko sala mo eloko moko pe vraiment te. Ah, eloko sali moi passe. Ah, eloko vraiment bokanisi makambo. Mais vous étiez limité. Hein? Na yebite so na lobi mabe bolimbisanga mais ebimi kitoko te. Ebimi kitoko te. Ebimi bien mais na bien vraiment onde to bandoko zelela ebimi bongo te parce que il faut ne loko il faut ba critiquer ça la po loko mbala sime bonga. Batu bondi makate kaka na bindimela et loko il faut ça la pe critiquer. Ne loko to sali boy bino bo monde te eloko sali eza kitoko mais mbala sima il faut to changer boy o monde ke kendaka. Mais bino bosali ndiko bandiko msusa bo bengi bangote basali nini et bimi lokwa bosala ba problème na bango bandeko na onga na tangi bango na nyo siko ba yete pona ni est-ce que ba boye ko ya to bazaki incapable de soma bien incapable de recevoir visa na yebi pété siko wana bino bo bengi la biso solidarité et sonné qui to côté il fallait tous en abomoko et nous ça la bien biso to côté na bandeko na nyoso union fait la force et nous ça kitoko. Vous étiez limité bobengi oh kaka vous voulez faire mais ça passe pas comme ça. Et ma kitoko te et bimi kitoko te so mutalobi et bimi kitoko eza kitoko te pas tala seconde bandeko na biso pe nyoso ba comme beta musique et comme ça la bi tozo ça sur na concert ndiko na biso le 21 juin ndiko na biso sele wa mama batu ba yemba batala te. Et vous allez na Paris à Wakaka na Paris 13e et ça la peki toko makasi toko kuta na kuna soko ngoso ma bien ok karato na ba fina kwa nezo te kamana osomi bio ya eza fierté pa mboka na biso bata nani baleke ya Antoine ya bata kate la te ba wana o ba ningisela ka biso mokile o ba sala ka po biso tozala ba yana biso bandiko na bengata bandiko na biso wana bazaba ba yana bino ba leki na bino ba grand frère na bino ba noko na bino ye wana ndi ba muntu basala ki moi fierté ya nini na biso ya quartier latin ye pisiko nga beta et que ça la bientôt que nous coûte toka mungongo mwana membre atena zanga te to kuta na bino ngaso na lobili kambo na yebi bato wana nde to passer na bongo business na yebi ndenge basali yango wana ekosala bien to pona te nini te po to sala tout bango pe ba commenter na moi eloko parce que miso baza vraiment concurrence c'était essentiel base la ka équilibré amona na moi sapata bien a futa randaku asoma moi terrain na tonga tout ça parce que a préparé retraite na ye yango wana pe ekosala bien mais eloko ndingi siko na zoloba e communauté mutu te ba on so baza bana mboko ba musicien loko na siko soleil wanga so beta et ça fierita mboka toko ba biso no so ate ba wario to kende o ba nani ba golwa encore ba golwa pe ba na ba souple ba wario pe ba souple ba nani o ya rite na bango nyoso na toke toko kuta na kuna et ça fierita mboka atandenge rite ko beta na mois de mai et ça pe fierité kaka ya mboka toko kate otoni tozo se la siko nde ya papa na keina na tsene dati te ba bia sa tie nanu te ba miso makanisa ki o abeta ki wana ezaki Stade de France wana te ezala ki yete wana ezaki nzonzingi ya makambo ya solidarité abo parce que bandeko mi batunga oh donc siko eza nini wana o ya betinga bita ki solidarité po basala moi
nini mwa kesi moko bopona basunga bato oyo ya nini ya este kuna ba ndenge makambo ebimaki bele kuna bato mi bana okanisaki papa akeina mutu abeti stade de France kabite yepa yekine ka nzunzungi babengani kaka basangani me bato misusu bazate nde to bandoko sulula ngabi te esa stade de France te wana ezaki ya yete wana ezaki basanganaki nde bomona ke ezaki nango te o mutu moko te basanganaki mais nini stade de France na yebite ngapi na baoka sake concert ngo ezaki ya stade de France tant na yeko yeba ngapi oh eza nango nde nzonzingi ezaki solidarité wana ezaki bango nyonso basangani mais bato misusu bayaki te y avait pas problème mais tout est grâce mais mbala sima eloko po bosala il faut benga na bino ba génération na bino ba musicien bobengani yaya eza na tina te polémique bani sito boya eza na ezwi bino temps mingi ya omoni mutu musu moko kaka za na kata miziki ya musu mutu azobebisa bino pe mitema bino nyonso misusu baza lokola ko azomona ke mutu soka ye aolekanga te zala sir na yo mutu nyonso tokoko kokana te pesa mutu nyonso chance pesa mutu nyonso grâce bolinga te bozalaka limité bino moko te yaya toyaki maboko pamba tokozonga maboko pamba bapapa batiki nini bafrançois Mitterrand batiki yaya vanité de vanité mobuta tika nyonso na ebite bino soki bosutelaka biloko mokili yo soko osutelaka ti biloko mokili ti lelo mawano tseke oyo kozwanga na kimokolo yango ozomona kwake ntango kokufa batio na mokongo to kotika ya eza biloko pamba kobebisa ndeko no motema te ni oyo zwi nango moke tokabula biso nyonso yango ezaka bénédiction tolinga te kote moko kaka bozalaka borenyaka bato misusu te bofungula mati mutu moko kaka kuna ngam nazomona ye mutu azotsa désordre mpo bamakambo nyonso eleka te na bokotanga komo mpo mboka ya okufa nayebi moko susu akoto bakomi mibale eza na ntina te bobengi bandeko na bino na baye ngosa eloko moko ya kitoko me bino nyonso kanda ebelebela te bolia bongo lala omoni yango ndakala melingando kena nyoka akoswa bino nasi na lobi oyo akoyinanga jimafu napesi ka atoli apprendre oyo alese butu malamu